masia o natalela moto te obelese masia o ngana luka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngaina belelaka yo nzambo yo ngaina belelaka yo shwa mashia o tongo maelesilaka na belelaka yawe o papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme Naina talela moto mokili teo Naina talela kanzambeo Soki na taleli papa lobi pakoki Bonjour, bonsoir, cela dépend, il y a heure nini oyo au côté la émission Nabiso sur tout ça. Sur tout ça, et cette émission il y a Via TV Monde présentée par moi-même via Queen Mother, Ndenkarabobinganga, Bomo Mesano, voilà. Donc eza émission oyo tobetaka masolo ya batu oyo tokotisa rubrique na biso ya surtout ça ezalaka tobetaka masolo ya eloko oyo shokandeko nini oyo ezokisa yo na vie tolobaka bomo mesano tolobaki ezala soko lobi yo komona na caméra te tokoki ko sala ngope na téléphone donc yo za place ozali moi je suis ici to sali yango au bengi en direct à émission na yo en direct à émission na biso Obeti lisolo na yo ya vie oye shokaka yo. Pourquoi te créer sur tout ça? To créer yango pona bandeko oyo to bombaka ba douleur et comme ko créer biso na ba tension, ba gastrite, makambo ebele maladie ya mitema. Donc ko bomba likambo et ça la rapace. Beta lisolo et ça pena bandeko mususu basana batu ba bete la masolo te. N'est-ce pas papa Jean-Noël Mbengai? N'est-ce pas papa Jean-Noël Mbengai motema pe makanisi ya mama Elisabeth Elise nakati ya Suède na mboka baya fioti ngoma o na mado mbunga. Donc vraiment sur tout ça eza lisolo na biso. Sur tout ça ya lelo toyambi actrice comédienne Niki Lopez. Bato belé balobaka tozo mona su Niki te. Maman ni nezolekana Niki. Femme voyageuse, hein? Femme forte. Tolobaki plus question ya koloba salelangai pesangai sombelangai. C'est vrai que muto atondaka kaka na nyonso te, pe muto kokaka na nyonso te mais esengaka moi si aluka basi tozo luka ya lobi. Bonjour maman Niki Lopez. Bonjour maman Via Queen Mada. Boni Niki, public na yo réclamer Niki, maman tozo mona Niki te, maman tozo mona Niki te betali solo Niki, boni makambu, boni ba affaire. Ezo kende bien? En Angola nzambe ça va vraiment, ezo kende bien. Ezo kende bien vraiment. Dernièrement a to tuko yoka Niki, aningi Simon Nsoto, abaluki yewana pou na Cotonou na nini na mboka nini na Benin, betela biso na masolo ya Benin nini likai na Benin. Bon, Benin zanango très bien, ils a bien. Muta déplacé à Pambate maman. Muta déplacé à Pambate quand on est au Lobaki sur bengi koto. Oh Mitterrand motonanzambe moi et loko boy. Oh kaka nikina ba confinement oyo. Non moi ko zela karaté baninga ba pesa biso balobité faut ko luka. Moi ça makasi faut ko luka parce que tozana bana na tangi sarabana na lei sarabango moko papa na bango mo mama na bango moko mama ngamo papa ya vina nga donc so lukite moyo zo pa mutu mususu et uzaka pasi pona osenga na Benin na kendaki kosomba ba marchandise na kendaki kosomba biloko koteka na bandai mke aya fifi miele fifi ma sombelanga bo etindelanga eye na teki na bite lokwa na kangisi mwa $10 nanga na matape popé na kende na Benin na kende kosomba po ani tengai mwana Via Queen Mother na benga mama Cotonou na minito nikazo benga mama Cotonou po et c'est pas la première fois, deuxième fois la troisième fois la paix libela kino liwa Zambazo lokumu, c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Tolingi moi si telema. Moi si mi commissaire utile parce que bande konabiso ya mibali ba er moko boye ba commissaire biso lokola moi inutile moi ndenge moko boye baza na moi de considération na biso et tout mais non biso to lobi que non moi si telema fait quelque chose tu peux aussi tu peux si tu veux tu peux voilà merci Niki betela biso moi parcours mokie ya Niki obanda wapi outa wapi musala na yo bandela ndenge nini tito mona Niki Lopez ya lelo OK. Bon, nga nazaki nanga juste nandaku un jour na fandaka nando sala nzaku na makanisa sa théâtre
Naebaka un jour naeba te ke nakoki lelo kokoma Niki Lopez o naza lelo navanda na ndaku tozotala télé na ba nièce nanga Frandine Tanzey Betty Mona ba copine na bango ya bomona ba Angèle père son âme Francine Wamba tozotala télé boye tomoni président Ali Sala aleki na télé wana sera groupe évangéliste bakabonaki président Ali Sala lekabi nazoluka ba fille ya kitoko ba fille ya taille boye na boye baleka o ayebi théâtre te aya to former ba nièce na ngambala moko Lopez kendo mekanga bi théâtre pour sala mfuza na bilamba théâtre mille wana ngala ko bilamba na nangote bino bozo tindanga o te toza biso 4 bilamba na yo yanga ya beti to ndo sangisa ngabi boke tindanga la na munora ngando prome ezate na meka na fanda boye ezaka kolaso aka copine na biso Jolie Dakiaro bas asisa na IEC to fandi boye na yo mona cameraman moko ya raga ya kala Pichu lokolo lokola toyoki Pichu déjà ça va Pichu wana ayo ebisanga sala na RTG na Raga TV ngabi ça va tout justement eza na tonton moko lekaki na émission Ali Sala o théâtre asala pe na Raga lobaki a recruter boye boabi ça va tokenga mona ketika yo ngabi oketika ngo na bi ça va pour mesate to sal ne pe rendez-vous to yakutana na Beau Rêve place groupe Ali Sala Étoile du Berger banda ko répéter na komi wana pe papa ali asepela non d'abord na présence physique abino oza taille bien oza kitoko boyina bato yebite ba olakisa yo nde na ka kota ba pesanga pa défunt papa Maindu abanda kosalisa biso ba répétition ba matsanga na scène ba en tout cas na kokala ngati mais bazwinga babite fanda ka wana papa Maindu a formé yo nde na ka kufanda wana na bando travailler mke simba na ngote na longwe na ngana yo ya na tourna pièce moko on dirait kuna ikenda pe poto ikenda libanda mboka tragédie après na yeko longwa na 2006 papa abiso kufaka papa abiso kufaka baninga baye matanga ngabia ngana continue na nga suste na tiki na ngai na yeko fanda otiki wana sikolo bi bon lokola na tiki sikoyo na vanda na nga na ndaku n'est-ce pas mama Julia esengo ya sambale mama Julia zotala biso na minute yo association nouvelle vague et ses fans Niki Lopez alobita na longwe pa Ali Sala tika na vanda na ngai to e continue ki ndenge nini bon na bitika na fanda nga nazwaki penda mwa tembele na yeko fanda jum sus na ye tozaina bibishi mama amba bibishi bongonza ayebisinga Niki ya Solange asali groupe tokena ketika opa ya Solange donc ya Solange Mindondo ya Solange Mindondo pe à son âme nde toke loto ipa ya Solange tokomi pa ya Solange tokuti ya Solange wana pa ba mama wana ya ndova na salon tokuti pa ba mama abi ya Solange na yo tika Niki abanda ko travailler awa ya Solange Niki okoti ma solo ya nabi ya na meka nde ya Solange aki ko former ngai na ballet théâtre mbamo pa memakanga na nzonzing parce que naebaka na nga ba producteur te naeba na tana producteur monte grâce na ye nde na kome ko tourner nzonzing na yo tourner ba nzonzing wana et sali kuna place bat ba fanda comme makambo ezanga raté moi problème moi mkelong elekaka na abengani nga parce que ya azaka mutakanda makasi tanka okota na porte sort Solange otunya tali kambote bengani ngai ya Solange molimo ne pe mana kimia ya Solange bengani ngai Solange bengani ngai na vanda na ngapeti na mela na ngenge na bino ko na sa na ngapeti na vanda ka na ko fanda un jour copine nanga ma copine chérie Fifi Miel d'Appétit tozali na matanga modero ya moda kufela ka yaya nde to vanda na ma copine chérie Fifi Miel d'Appétit ezali na film wa théâtre yaki ana azobetaka ba masolo ya groupe ndenge ezalaka na groupe ezalaki boye Niki kutu ndaza na otravaille te Fifi atelenga Niki otravaille te ndeni na bino otravaille te ça fait déjà 3 mois ngoya Solange abengana nga mpona mwa makambo boye na expliquer kamera na bitefo ya nouvelle vague wana na bandeda osala banzonzing me nayeba na te nayeba na nga te bato banomona nga kaka na ndozo mpe bapele te pa bato mutu boye nde namona baninga basali banzonzing bato bazobenga bango boye te nde Fifi ayo komemanga c'était à 2012
na ba fin na ngona ba décembre nde fifa yo memanga ba leader mondial mama Queen Mada mama social mama aboya bana aboya mutu te mama mo mutema munene oya kangela bana mitema te to nde ba mama msusu bazalaka na ba groupe msusu amoni bana ba voyager ya komoka ketu mama msazala bongo te aza mutu aketu te mama mo mutema malamu so bana na ye ya groupe bazo progresser esalaki esengo so bana na ya groupe ka ya basi te eza ya mibali so baza ko avancer ya sepela makasi en tout cas non na mona te Niki baba tubaya okanga yo baya lo babino bolo ba ka boy poza na nukuna mukolo kolongwa oko changer maloba voilà Niki biso to comprendre que non départ na yo kolongwa na il fallait na répondre message au route quand la kile poisson na message ne bongina nzambe merci na nzambe to pesa nzambe na Pierre nzambe merci parce que akutanisanga na Queen na camarade na Fifi miel nda memanga pembe na mama via ozomona amemanga pembe na mama via parce que ceux na répondre te ça na mabe bato bazotala bien sûr bozotala nazamu na idée na intention ya kolonga nouvelle vague na nango te moko bomona nga na nouvelle vague na zate c'est que na voyager na keli belande Fifi miel akenda so mama seninga sala tableau à partir kuna na sali na tindi na longwa te parce que ndako nyonso tout balalaka place etangaka ezala kaka po bambi ezala bon jamais na longwa pour ce lelo na za o na za lelo na matif avion na ke Cotonou eza pona vie ya Queen Mada so na vanda eka na ndaku ne emsu lelo na ngena zwa makoki oyo te na ngena zwa ngolo te ya komata pe poko kende ti Cotonou ko somba biloko ko ya ko teka grâce na ye na lo bango bien grâce à mama via nazawa na mukolo poser la question na répondre pe nazali. Merci beaucoup mukolo to poser aux questions on répondre pe to profiter ko pesa pe ba mbote epelé et pas ya Mamadou Touré Scram Mamadou Touré Scram le mannequin noir voilà de l'Istanbul très bien dit mannequin noir na kati Istanbul donc vraiment la tato somba la tato avant batu bateka costume avant batu bateka basket ya solo et senga mannequin noir à la talano et puis batu baluli basombi voilà pourquoi pas te beta lisolo papa Roger Boutabuna motema pe makanisi ya papa Roger ah oui Boutabuna mon papa chéri mon papa voilà Niki tozo mata malembe na émission na biso merci to qui parcours à Niki Lopez bonne chance na carrière na yo nzamba lola oyo a pesio donc ya musala a continuer ko pambola a continuer ko batela a continuer ko sunga ke nyoso ekinde liboso merci beaucoup et puis to mto profiter ko tuna Niki marié célibataire fiancé to asala proposant merci. Bon, Niki Lopez a balanamité, naza juste un proposant na azali, mais Niki a mère de 2 enfants. Très bien. Niki a Bota, maman na Richie Kalonda et Samantha Ilanga. On a fait ça bon anniversaire à ma fille chérie, à autour pour ça 12 ans. Naza mère de 2 enfants. Samantha de nous, hein? Samantha de nous, mon amouindou, joyeux anniversaire à toi. Voilà, c'est normal. Je suis mémé, moi. Je suis mémé, c'est normal. Voilà, Niki Lopez. Papa Azana Bomoui? Non, papa fait depuis 2006. Papa fait depuis 2006. Papa, maman Azana Bomoui? Non. Maman, si nous avons été sur la maman, ça n'a vraiment bien été. Maman, zati. Maman, kofa. Niki azaka lokola ngai. Na vie na biso tozana makambo. Ebele otokutana nango. Tozo ba déception baninga. Tozo ba déception ya mibali. Tozo ba déception ya batu ya quartier. Tozo pe ba déception ya famille. Ezana makambo ebele choka biso. Émission na biso tozana rubrique moko tobetaka sur tout ça. Na kati ya makambo nyonso oyo eshoka Niki likambo nini oyo esokisa Niki koleka likambo wana lelo soki Niki alobi ayoki yango Niki alobi non ata mobali Niki alingai makasi soki alobi na ye yango epebisaka moto ya Niki akokende plus loin ebisio banda lelo wana toza lisusu te likambo nini et puis Niki mekana kobetela biso lisolo yango toyeba merci beaucoup.
surtout ça. Oui, mais... D'abord, papa na maman babota bino combien? Papa na maman babota biso tozalaka 15. Ozalaka 15. 15 biso nyonso tozalaki mama moti. Ba na 15 wana mama biso abota biso tozalaki 5. Na 5 wana moko mbali auta kukufa. Abelaka? Abela te. Donc lisolo ya liwa na ye esalanga mpenza bien te. Parce que likolo ya liwa na ye yango eprovoka makambo ebele. Donc grand frère abela te. Soko kokobetela biso surtout ça ya Niki Lopez. Soko kokobetela biso nini elekaka na liwa ya grand frère. Ezalaka na 2007. Un jour tofanda nanga kuti nabimaka mvula ebeta makasi. Mvula ngo esila ata ti ekanganga na limete depuis 23h nakoma ndako vers ba 0h presque ka 1h. Wana sera ngo kini ezala nango bien bakuluna mpe bazalaka te. Nakomi na ndako natoke porte nakoti mama fongoleli nga wana papa biso auta okufa tokoma olala mama ndolala na salon nga mpe na bima nakoma olala na mama na salon na rejoindre mama na salon tofandi boye abetela lisolo baya koluka yo awa moningano moko ayaka koluka aso aye koluka yo amoni yo te akoma akombone na mabele awa ayaki koluka yo awa baye koluka yo babi moninga na yo yango bazongisaki mai azalaka moto diabete moningano yango akufi tozokamwa na mama na moma wana biso tozosola na mama nzoka nde kuna pa grand frère makambo ezoleka. Grand frère nanga banda osala na RVA azali cadre na RVA bakotelaka ye na ndako bakoteli ye na ndako autana na ye mosala mpe bien bakoteli ye na babandi na basoda mpenza bazali na teni ya mura bazali na teni ya mura bakotela ye na ndako. C'était le 24 décembre 2007 bakotela ye na ndako babeta ya nanga mobali mpe astronome babeta ye masasi donc na miso ya bana na ye banda na mwana liboso ntina mwana suka kuta azala na 6 mois babeta grand frère nanga masasi biso mpe toyeba te. Na ntongo moninga na ye aye ba 6h tozala ya olala na monika mwana nga ngai kobenga nga na ndako ayolamusa ngai azali libanda abenga mama on te cherche dehors nakini epa nani j'ai un papa comme ça nayebi ebe te nafungoli fenêtre ya salon na mati likolo ya kiti ya divan natali boye namoni camarade ya grand frère nata il y a des cas un rôle na 6h aye koto aye koluka nini bon biso azoluka adresse na bima na tuna ye soki nini nazalaki juste na single na bino nabima libanda nayeba soki azoluka adresse bien nini mpona sunga ye nabimi libanda na balabala lokola mire na biso ya clôture mpe ezala ya okoya kotongo totya mwa bafleur batelemi mbula teme mpe bete na butu wana bamai na balabala natuni noko boni nakuti prophète Jérémie bakamarade ya nanga mobali na landa basala nzambe na pasteur Jacques mpe ya son âme auta okufa nga nazalaki na Benin batelemi bombale bacheka problème nini nango botelemi boye bozo raisonner nazala ya dekasi boni bien natuni ozoluka adresse toni toya tozara tindi yo oya koyebisa biso likambo te tantini azokokoloba te natuni enoko namoni expression ya Jacques na ya Jérémie echangi bavandi kaka nye baoloba te batie bilongi na se natuni enoko problème nini atalinga tuninga mama azanga bi mama alali tolalaki riche kobenga nga lobi
ke bazolukanga libanda yango moninga na bimi mama aza na ye ya kolala yango nga na bimi na ya osolola na yo o tantine problème ezawa babandi bakotaki nga tuni ye babandi bakotaki pa na yo o te babandi bakotaki abandi kakobege nga ya de kasi yebisanga kasi babandi yango bakoti wapi pe basali nini o babandi bakotaki babomi toza na binini babandi bakoti babomi toza oyo wapi okaya yaya nanga mwana mama nanga kande mama monaki na pasi kande mama monaki lisusu te tamie kutu toyokaki aza babandi babomi na biso ye po asali nini eske azalaka problématique eske ezalaka problème nini eyebi te kwini ezali likambo fo kopusana koketuna nanu parceke ya na biso abandaka asekisa mutu nyonso aliaka na batu amelaka na batu akabaka na ye azalaki très bien bongo babandi yango bakota po mango eza ndeni ya dekasi kaka mbala moko boye mutu akufi na beta kri moko na nguluma na mai wana liputa ekwei ngai nazonguluma na mai asali te na beleli mama babomi mama biso alamuki abimi otunanga niki babomi nini abi mama babomi ya toza mama biso akangami mbaa moko ezala mama kasi esalinga betela biso lisolo po public bayeba pe vie ya Niki na famille ya Niki vie nini surtout ça ya Niki oyo eshokaka ye soki ozobetango betango na mwa kimia po public balanda nabeleli mama moko enfasi na biso nabeli kwa mwasi ya ngambu boya botala mama kuna grande sœur na biso ene na biso ya na biso liboso ya baosonke nyonso ya Pauline bazali na lopango ekangama na biso na église bakotaki liti matinale ere ayoki nga na oganga abimi mbangu na mwana mwasi batulinga nini nabi babomi esalinga lokola liboma na oganga babomi nini babomi mutu na telemi bamona liputa na mai na bandi kokende esika na okende kutu na oyeba te copine nanga moko yakangi nga Niki oke wapi na oke pa ya shushu nakena kolela na bapotopoto wana oganga ya shushu babomi esenga lokola banere grand frère out azali na lemba uta okota na sans fil sika okindenge na minute na quartier ningani bakamarade na ye bakola na ye na 6h wana etamboli quartier etamboli terminus eningani ngabe ningani batondi mpa na biso ebele toke masina ok Niki betela biso mokie ntango mama ayoki ke mwana na ye bato basoda bakotelaki ye babeti ye masasi akufi sur place betela biso réaction ya mama na minute wana bama alobaki nini mama asalaki nini ekomelaki mama merci Queen mama na biso ntango ayokai ndenge wana azaki su bien te tension emataka mama na 22 tension emati mama na 22 biso totiki mama na ndako toke masina place ndako ya grand frère ezalaki tokoma kuna na masina tomona kofongola porte ya ndako boye tala makile ebele bakotiango na bassin makile etondi makila na nzoto ya grand frère makila grand frère me ye mutu tomona te bamema ye deja na mama emo bakinda na ye na morgue kokoma mpe bakomea na mama emo basalaka ye réanimation te balobi oyo baza na grève balekisi mbala moko mutu na morgue komona bonko donc zanga kuna makambo aloba so na oyoka makambo nakokaka te jour tokenda morgue tobimise bembe jour bazongisela biso corps po to ambomango un grand frère na biso akoti kuna ya na biso mbali feli
era koti kuna bimisi corps à grand frère po ba mbomé bamoni grand frère balalisaki azaye boye bayo mona ke on dira la muka na kati ya morgue on dira la muka ka simbi likolo wana place babetaki elisasi akangi munoko atie boye. On dira la muka na morgue c'est que makila tellement seigneur trop on dira ça la arrêt du cœur. À ça rédiquer, bango la maman et molé ba réanimer mutu ba réanimer été ba leki c'est maman na morgue. Et ça li bongo grand frère l'abso tension qui tient tina 5 qui tourne to perdre. Après ba mbomé ba ozong c'est l'abso. Ma pesi biso programme obimisa ebembe. Mam parla maman abiso atikala omone bemba grand frère na bisoté. Maman koka ko mona te, maman banda tension matin na 22 azala ne sou bien te. Akoma ne ka souci. Jour babi to obimisa corps to tchaka on a city train. Na kena morgue ngai moko na bana quartier na ba camarade na biso mtsuna ba nièce na biso ba grande sœur na mingi batikala kitozena na ba grande sœur na biso mibale ya mikolo misusu batikala na ndako na mama to komi na city train banda to koma 13h kwini tozolela na mona mama te nazo tuna wapi mama so bat bayeka mama za wapi nde biso to bota mateli kola mwana ya pese pasi na vie likola libia ko bota yana biso mama absalingaka kufa nde biso bato to landa na sima to nga to bota mate mama za wapi mama tension mati suna 22 mama mone bemba grand frère te to lali wana na butongo etani balobi na ngala kende sikona kezwa mama na komi na ndako na kuti tension ezonge na 15 na tuni munganga na na bi na kozwa mama na kena amona ate bemba grand frère babi bokende tozui mama boya kaka moni cercueil mama kangami tension ezongi suna 22 mama tikala omona te bemba grand frère te tibakunda amona te bazue bazongi si pa Brigitte na chouchou bakezongi se na ndako bakomi kana kwa venya talibo école abi o école Richard Tangara bino boyo ozongi sanga poindi na omona tozarte o eza Richard Tangara boyo ozongi sanga mama bandi kolela mama na biso tia kota mabele amone bemba grand frère te à partir wana nde mama pa koma souci période on ba boma garçon moko a député boye boteti ouais ba bomi garçon wana 3 jours après bakangi basase wana mais ya nanga batikala ko mona na te siko mama era yo ki bongo soka zata na douche o katoza muninga ba bomi basase ba monani ya pwani ya ba mona na te to malanga mwana ngo kenda ka boye mwa mobali ala basase ba mona ni pwani ya yo ba mona na te likola liwa mama ya nanga ya ngwe mama malanga kufa Bandeko. S'il vous plaît, 3 minutes pour Naniki. Après Mamouki, Azongsa Esprit. Bon, on continue l'émission. Yo muto respectera maman boti yote. Bandeko. Toyo karamasola baninga interpeller conscience na biso. Maman, moi si Azaïti, c'est très important. Merci. 3 minutes pour Naniki. Merci beaucoup. Merci na bande konyo so bozolanda biso sur tout ça. Eza émission na bino pour na ko consoler, ko fortifier. Ndenge Niki aleli en pleine mission, ndenge aleli liboso na bino, ndenge toyoki yango. J'espère que douleur wana est diminuée. To boyi makambu ya kobomba kama makambu na mitema, lobi comme attention, lobi comme gastrite, lobi comme oh moté mezo vimba. Non, tolingi angote, tolingi bimisa makambo za nango, batu ndenge bako consoler Niki. Bandeko bozola émission na biso, numéro na biso ezawana, tozo pesa pe numéro ya Niki, ye moko ko pesa numéro na ye, comme ça oya kozana na moi consolation, moi mon oyo ekoki ko édifier Niki, moi mon oyo ekoki ko zipa pota wana oyo ezoka oyo timola mawana, moi liloba mukie tam susu yo ko lobango bien ko le kangai. Obengi Niki Lopez oyebisiye. Voilà, ceux qui ont besoin au côté na l'association Nabiso Nouvelle Vague Stéphane, c'est très facile. Okoki ko benga la 00243 89 64 80 531 00243 89 64 80 531 wana okoti na okomi parmi ba membre na katia association ya Nouvelle Vague et ses fans. N'est-ce pas chez la Vita?
n'est-ce pas aussi Manuela Pelenda de moi, n'est-ce pas maman Emilie Nzemba, moi c'est à tous pepele ya mbetelo na kati à Londres, ponani peut-être beta masolo ya Brigitte Nkongo, Brigitte Nsombi, moi si ya batu ya papa Willy Nkongo, akomara faible c'est to beti lisolo ya papa Willy Nkongo, voilà, tozongela Niki Lopez, merci Ngoyo Kibiso, na moi conseil à Moketo Pesio, Simaya Caméra. Merci mingi. Si Nzambalola continue à fortifier motema na yo, pe motema libota mobimba oyezoka, eza problème te esi eleki. Bango basi bakei, mon pesi biso azwaki bango, biso siko toso salata on a biso. Voilà, Niki, siko koko pesa numéro na yo, na public ezota la yo, peut-être eza na moi 2 personnes ou 3 personnes bako ko consoler, to ko benga pour na ko fortifier toujours et que ça la biso bien. Merci. Oh, OK, merci maman. Bon, Batunya Sobolandi, Niki zongela biso ndenge ozala ki s'il te plaît, toyebi ke za pasi, zongela biso moi mukie et que ça la biso bien. Oui, ni marambo ezara pasi so lobien mais toi na choite lobi nango yo mopesi. Ezaye ndalobaki ye. Azanzambe ya bana bitike lokola ngai, ye moko alobaki ye. Asungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi aboye o nzambe o. Biso to continue kolika na yo Yesu. Ozwa baboti, ozwa bandeko, otika biso. Sikolo kwa to tikali na yo, espoir pe lika na biso nyos, ezaki pa na yo. Soki tozo bunda to mona esimba te, neti nga na beta libaka te na lobaka. Ngai soki na zuite ba oseka yo. Po esika nyonso na tambolaka na tangaka kombo na yo. Soki ngai na zuite, soki ngai na simbite, soni na yo. Ngai ataba seki, ataba lobby. Eko sala ngelo rote po elika esimba mepa ya mokeli. Merci Niki Lopez. Courage, c'est la vie, ça va passer. Voilà, pesa biso numéro et ça la bien. Bon, numéro nangeza plus 243 89 67 83 143. Plus 243 89 67 83 143. Merci beaucoup Niki. Voilà, donc ceux qui osent en moi battre moi 2-3 personnes parce que l'émission la biso surtout bêtis sur tout ça. Ceux qui kakato bêtis sur tout ça, on a ma même Emilie Nzemba ebi, moi ça tous pepe la mbetolo. Et puis maman Annie Amondo, pharmacie Kema menangola mobimba tolaka na pharmacie Maka. Toka na pharmacie Kema me on a toka nango na Palanka, toka nango pe na Bairo Popular. Pharmacie Kema me pas ekisi original les ali, loin mobimba baebi ke soko lingo zo akisi. Médecin comme l'ordonnance que musika te côté pate que n'est pas maman Annie Amondo na pharmacie Kema mais parce que ça les biso ça de fête. Ça de fait mobimba donc loin da mobimba ça de fait à bongo banana bana okenda ngola na monate faire ça de fait Kemame. Bravo maman Annie Amondo. Voilà, moi 2 personnes oyo Niki Lopez azoboa kabatunae. Ah, surtout mon vieux Mitterrand Motonanzambe, balobi la mec qui donne. Mon vieux Mitterrand Motonanzambe, ah, kui na lobi oumeli na Brésil, ah, omona ote, omona na te, loba. Hein, le boss de Baloba Kaka, Potalara, Mitterrand, la mec qui donne. Yo so cheka we pan a pesina Mitterrand Motonanzambe oumela nao. Hein, le boss des boss, Alain Boyo. Boss des boss, Alain Boyo, Angaye. Queen Leli, hein, Eddie Fatembo, MMG numéro international, Glody Mabwaka, ainsi que James Banda, ma maman chérie, Suzy Banda Yanzambe, Mamadou Stram, Touré de moi, gros bisous, Fifi Miel d'appétit, Katiwawa, Joyce Obandam, yo obetananga faux, non, c'est pas la noter. Babette la victorieuse, toute la famille, bana basakata nyonso, obozali banda mboka, bakarolo na bajirolo, na lela bino ya trop bana basakata nyonso na pesi bino mbote. Famille nanga osonkie, Frandine Tanzé, femme noire, Betty Mona,
ya grande sœur nanga Chouchou Sonke, Brigitte Sonke, na pesi bino mbote, na profiter na pesa susu joyeux anniversaire. Na moi nanga liboso Richi Kalonda, Kalate, et les cas ya Samantha le 5 ya eza le 13. Na mi pesi lengo déjà te comité na souhaité déjà. Nzambalola apambola biso nyonso tout. Et puis na pesi susu na moi na grand frère nanga Souka Mignonne le 19 mai. Et anniversaire nae grand frère Koufa tika bana 7 bazali le 19 mai eza anniversaire ya mwana ya grand frère atikela biso Niki Lopez biso topesi au parole tokokende ko fêter na mwana wana to mona ye j'aime et pas borfelin bandeko secret monene yo lira nanani yo liaka na nani nga na liaka na borfelin na liaka na bitike na liaka na ba veuve na liaka na bango na liaka na ba veuf yo liaka na nani na liaka na ba shege yo liaka na nani obombisa ke pa ya nani nzamba ko kanisa yo na nini vas-y ça là quelque chose kotisa nzambe nyongo le 19 Niki rappelé ngai le 19 mai rappelé ngai ngapena kende komona mona suka to solo na mbunzo na mbunzo meso na meso. Merci beaucoup na bandlandi nyonso ya surtout ça to comme na biso na suka. Chez nous c'est comme ça to umela na bisoté mais to kotraka na moi profondeur mukie. Merci na balandi nyonso bo continuer ko s'abonner na Via TV Monde chaîne na yo Chenanga, Chena Bisonyoso. Voilà, Mamadou Touré Scram, la ta bisoto somba, la ta penza basomba, pour Turki wana mobimba, baye barake, sur le côté au kitine aéroport. Yozo c'est la didas. Non, c'est là. Et l'angayet, surtout wana ya HI ya 3. Y wana o wana te yazam ta didas te non c'est la didas qui est. Voilà donc tozo zela ndenge Niki alobi Mamadou Touré Scram lata bisoto somba lata bisoto lata peto landa parce que c'est au kitchen aéroport ka wana ce qui est au kitchen aéroport tout le monde rapenza ya monene batia Mamadou Touré Scram les mannequins noirs fifi met d'appétit moi c'est bi secret le lemo bambote belé na Turquie kuna na Istanbul mbote ebele pe lisusu na batu tout na kati ya association na biso mama Julia Esengo ya Sambale papa Jacques Kasongo papa Jacques Maïla maman Nadine makusa.com pona nini pete to beta lisolo mama Thérèse pona nini te to beta lisolo pe ya mama Fosine batu tout au besoin la kati ya association na biso bo continuer kokota ebele ceux qui peuvent lingo kota na kati na parmi les amis de Via appelez-moi sur 0010 43 999 3 fois 51 46 01 là au kokota mbala moko et pas ya papa tout est grâce Blanchard et sika o to beta ma solo il y a les amis de Via mobimba kuna ndeto solo laka tonton Rachidi Kaza pourquoi pas et pourquoi pas to beta li solo à Colise Ndongo Aminata n'est-ce pas voilà Amina de moi merci beaucoup là to kutani na numéro o yezoya. Ce que vous avez besoin, tout ça na émission na téléphone, il y aura pas de problème. Biso to sala na yo, menga na sala na na caméra liboso na o beti li solo na yo, o longo li douleur wana, o déstresser bien, to longo li to kaboli no pasi wana et puis o tikali o komi consoler, soulager, nyonsto eke bien. Merci beaucoup Niki. Question il fallait que te poser yo pour na yo to poser yo te. Te nyonso tu na moni vous met tout nami. Nous sommes tous nami. Moni ndeni na aussi mami kwa moi bien. On les qui 10 ans. Ah, la bosse elle ko boire moi na 10 ans. En tout cas moi na 10 ans kuino comme les moi na 10 ans. Tansel le wazayadio et simbelina ya na monya tikeli na zo na ngo queen. Nazola ngai. Zo na ngo. Moi na 10 ans na ko le kaite parce que produit na ngai moko eza moi pas c'est pour les kango parce que eza on dirait nazo bimisa moi li peka na la bimisi moi li kolo na la bimisi nazo continuer ko pesa maile nzamba pesa rabiso donc on donne ce qu'on a nous ce qu'on a c'est ce qu'on donne c'est ce qu'on est en train de donner on a donné on continue à donner voilà nous continuons à donner bon on dit le barabino wa tobebi français bien ne me corrigez pas pardon français ça on a été. Papa Roger Boutabou na monté ma pe makanisi ya mami famille Boutabou na mobimba ba semeki ba beau frère bino nyonso ba mbote na bino nyonso pourquoi pas to beta lisolo ya Didier Levé
Dieu levé, bah très gros bisous na yo, caméraman na biso, réalisateur na biso, pourquoi pas tomber tali solo ya éclairagiste na biso, Ridge na biso, Ridge et Lima, bah très gros bisous, et puis toza pe na éclairagiste mususu, grâce mpaka. Grâce à un coup là, on a grâce à un coup là, donc, il peut les sous azo continuer. Donc, c'est la famille, on est là, on est en train de travailler. On va éclairage, Jericho, Azana Katia Matos, yé Abundakana, artiste. Donc, des très gros bisous à vous tous. Retivi Bobo, ton fils, sage. Mbote na yope les sous place ozali ningi sape place yozakuna ponyo so ekende bien donc bandeko nyonso Claudine Mikala bandeko tout mbote na bino Lisa mbote na bino tout place bozali bo continuer ko s'abonner massivement et ko sala biso bien donc vraiment des très gros bisous bye bye bino nyonso mbote na bino merci tokutani soki yesu nano azongite soki yesu nano azongite ndenge kaka tolobaka bo mo mesano soki yesu nano azongite tokokuta na lisusu na numéro mususu et na invité mususu je vous assure yesu akanga mutema zonga sikote po soki azongi sikoyo akuto wapi soki yesu azongite tokokutana na numéro ezoya la tokoyamba mutu mususu ayo pese la biso surtout ça yaye na ngambo nae bisous à tout le monde merci.